sikoyo tokoki mpe kosala yango nanu na ta moko boye mpe sape ale na manque ya baserviteur ou soit par ignorance moto ayebaki te moto mosusu to mosusu ayebaka me to mosusu mokambi ayebi te to mokambi ayebi ser oza baptisé te faut zwa baptême wana obligé te eza proposition soki obi bon ça va na okota na groupe po nga na ndimi na nga nzambe na okota na nga na groupe po nazwa baptême wana mutu wana akoti wana les obligations wana momana utika musala osala après ozoma bien akostopper na après ozoma na bien bon là mais azo continuer ne koyemba par exemple mais azo suivre l'enseignement baptême c'est ça donc le col a ndimi déjà soit on continue na on suivre soki na boyi faut bolongo na parce que musala nzambe webi so tangi na Galates chapitre 1 verset 10 toko tanga musala nzambe za sentimentaire amen webi ke nzambe ko bomo na musalo bon uza ko fangite Galates 1 10 J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, et c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Yes. Et c'est clair, est-ce que tu comprends non? Et c'est clair, tu comprends c'est la sous explication. C'est que musala au biso tozo sala. Tozo sala yango poto sepelisa mutu te. Mais tozo sala yango po nzamba sepela zwa lokumu. Si le tokoki ko sala faveur ya batu te poto sepelisa batu. Non. Tozo sala yango poto pesa nzambe lokumu. Soki tokomi ko sala musala poto sepelisa batu. Toza lisu na présence ya nzambe te. Toza lisu na présence ya nzambe te. Si le musala tozo sala yango te poto sepelisa batu, mais musala tozo sala yango poto sepelisa nzambe. C'est que moi na nzambe nyonso parce que ton tolo ba biso nyonso to abate. Même na kata ndako na biso, même na nzela na évangélisation. Tozo sala loko moko bo eza mabe ba soki ba oyino. Et non Jean-Baptiste akufa yango ne. Parce qu'il avait prêché la vérité. Il avait prêché la vérité dans la télé, les rois du poisson. Moi, je ne les connais. Ils ont écrit. Vérité n'est pas en prison. Et elle est